Mbote balandi ya 3 Hectares Production TV. Mbote bisika nyonso bozwami na monde entier. Na cadre ya émission na biso les artères de Kinshasa. Numéro ya lelo ememi biso na commune ya Kalamu. Vidéo na biso tokobanda na croisement ya Bongolo na avenue Kasavubu. TV eza radio te. Awa tozana station ya Bongolo. Station service ya Bongolo eza na commune ya Kalamu na quartier Kimbangu na croisement ya avenue Kasavubu na Bongolo. Awa tokoti na kata station service oyo ezalaki Shell ekomi engine. Toza na kati ya station service na ngambu kuna eza commune ya Kasavubu. Bandeko balandi ya 3 Hectares Production TV ba abonné na biso na ba oyo nano ba s'abonner te soki boko ko s'abonner bo like bo partager vidéo ya lelo. Tozo bandango na croisement des avenues Kasavubu na Bongolo na commune ya Kalamu. Awa toza côté ya Koweït tolakisa bino croisement ngo ndenge ezali. Na ba oyo batunaki biso ba question ndenge nini bazolongola batu mais na ba video na biso batu baza kaka na balabala. TV eza radio te, c'est-à-dire bakolongola batu mais après koleka ya ba policier bazongeli na bango koteka na balabala. Tobandi vidéo na biso awa toza na entrée ya Bongolo. Direction oyo tozo kende eza topesi mukongo na commune ya Kasavubu tozo kende vers Limete. Topesi mukongo na commune ya Kasavubu tozo kende vers Limete. Bokota tosi tobandi vidéo ya sika. Bo s'abonner na ba oyo nani ba s'abonner te, bo partager, bo commenter, bo benga. Tomoni bozo benga biso de partout. Bozo tuna mituna na bino, ce qui nous encourage à travailler encore plus. Na droite na biso na bâtiment ya bleu awa nde place église Liloba na Nzambe ya Bongolo ezalaka. Na kati ya bâtiment wana nde place église Liloba na Nzambe. Tozo avancer toza na avenue Bongolo. Na gauche na biso eza quartier Matonge. Na droite na biso eza quartier Kimbangu. Tozo avancer. Immeuble tozo mona eza immeuble Gracious.
eza na Matonge. Toza na Balabala Bongolo. Entrée oyo bozomona ezongaka soki okei tout droit nango ozokende kobima na rond-point Victoire. Tozo avancer. Tozo avancer vers pont ya Bongolo oyo ezalaki réhabilité na gouverneur sortant na ntango ya Gentini Ngobila. Tozo avancer vers le pont Bongolo. Très chers abonnés de 3 Hexas Production TV, bokota vidéo ya sika yango wana eza église Parole du Salut ya Bongolo na Kalamu yango wana. Wana nyonso wana batekaka ba cercueil, pompe funèbre, batekaka ba cercueil, soki oza besoin osomba cercueil yango wana. Toza na Bongolo. Bandeko balandi ya 3 Hexas Production TV, bokota. Tozo continuer to bandi pont ya Bongolo. Pont ya Bongolo yango wana ebandaki mai ebanda kotonda, ebanda kokoma ti likolo ya pont awa, mais na manda ya Gentini Ngobila ba matisaki yango, mai ekomaka lisusu likolo awa te. Pe rivière ezalaki curé. Toza na pont ya Bongolo. Awa nde place Matonge ezokabwana na Kauka. Oyo eza parc Ngobila oyo batongaki ya peu. Prochainement tokosala ebino vidéo en long et en large pour toyeba esukeli awa ou bien eko continuer.
Awa toza na pont ya Bongolo. Avenue de la Rivière oyo ba changer kombo ba pesi yango boulevard Permanence. C'est-à-dire boyebelaki on a kombo ya Avenue de la Rivière mais bakomisi yango boulevard Permanence. Awa toza na mai ya Kalamu na pont ya Bongolo. Wana eza rivière Kalamu oyo ezo séparer quartier Matonge na quartier Kauka. Ngambo oyo eza Matonge, na droite na biso eza Kauka. Rivière Yangwana. Tozo avancer. Totiki Kimbangu na Matonge. Awa toza na Yolo Nord na Kauka. À gauche na biso tobandi concession ya Université Kimbangiste. Université Kimbangiste yango wana. À gauche na biso Université Kimbangiste na Kankauka. Université Kimbangiste yango wana. Bokota. Bo aimer, bo commenter, bo partager. Na ba oyo nanu ba s'abonner te, bo s'abonner massivement. Très chers abonnés et non abonnés de 3 Exact Production TV. Clin d'œil spécial au docteur Jean-Marc Ntita à l'hôpital Les Experts Mobimba. Tozo avancé na droite na biso eza Yolo Nord, na gauche na biso eza quartier Kauka, nyonso na commune ya Kalamu. Tozo avancé toujours sur l'avenue Bongolo. Très chers abonnés, bokota. Bopanza sango. Tozo avancé. Touti koleka Université Kimbangiste. Tozo kende mena vers Avenue Kimwenza. Na gauche na biso tolobi eza Kauka. Na droite na biso eza Yolo Nord. Bandeko balandi ya peu bautaki kobongisa balabala ngo, mais sous vos yeux bota la degré ya délabrement. Toyebi te soki babalabala ngo basalaka ngo na matière nini po après 3 mois nyonso ifo babanda kobandela. Botala libulu ndenge etimbwami awa. Awa toza na Bongolo. La croisement ya Bongolo na Avenue Marais. Avenue Marais eza na ngambu ya Kauka. Toleki tozo avancer toujours sur l'avenue Bongolo. Sala
Na ngambu ya kauka toza na baveni lokola Marais, Laurier, Kola, Jasmin, Dallas na Kimwenza. Oyo ezo débouché na Bongolo. Quelques avenues oyo ezo débouché na Bongolo yango wana. Tozo avancer. Tozo avancer. Soki nako bandela quelques avenues na ngambu ya kauka sur Bongolo. Toza na avenue lokola avenue Marais, avenue Laurier, avenue Kola, avenue Jasmin, avenue Dallas, avenue Kimwenza. Très chers abonnés de 3 Exact Production TV, naba oyo nani ba s'abonner te, bokota, bo partager, bo aimer, bo commenter. Awa eza avenue Jasmin. Oyo tozo mona en face na biso wana avenue Jasmin yango wana ezo ya ko déboucher na Bongolo. Tozo avancer. Awa avenue Kwilu yango wana na ngambu ya Kwilu na ngambu ya Yolona. Ndaku oyo ekangami na avenue Kwilu eza nde concession ya INSS. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa toza liboso ya hôpital, centre hospitalier Akram, toujours sur Bongolo. Centre hospitalier Akram yango wana, entrée principale yango wana toleki. Bo s'abonner pona ko encourager biso. Bo pesa ba proposition na bino. TV eza radio te, video yango wana bino moko botala avenue Bongolo. Na droite na biso tellement commis déjà pourquoi activité yango wana ezo banda, activité ya babar na ba terrasse ezo banda yango wana batandi bakiti. Tozo avancer vers Kimwenza. Verification des écritures.
Tolobi na ngambu na biso ya droite eza Yolo Nord, na ngambu na biso ya gauche eza quartier Kauka. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Awa tokomi na croisement ya avenue Bongolo na Kimwenza. Comme vous pouvez le constater, direction oyo ezomata na ngambo ya Kauka, na direction oyo ezokita côté ya Yolo eza bakombo mibale ekeseni. Ebele babenga kaka Kimwenza. Na ngambo ya Kauka eza avenue Belladone. Avenue Belladone. Na ngambo ya Yolo eza avenue Kimwenza. C'est-à-dire toza na croisement des avenues Bongolo na Belladone na Kimwenza. Tozo avancer toleki Belladone na Kimwenza. Tozo avancer vers le rond-point Yolo médical. Bokota, beau partager, beau aimer. Toujours avancé. Entrée oyo bozomona eza avenue Kasangulu. Kasangulu na Yolo. Bandeko balandi ya 3 Exact Production TV. Tosepelaki lelo totambola na balabala Bongolo. Tolakisa bino ndenge Bongolo ekoma. Tolobi tobandaki na croisement Kasavubu na Bongolo. Na ngambo ya commune ya Kasavubu ezalaki avenue Busujano. Tobandi na croisement wana. Tolobaki na droite na biso ezala quartier Kimbangu, na gauche na biso quartier Matonge. Tango toleki pont ya Bongolo, totikaki quartier Matonge na Kimbangu. Tokoti sikoyo na quartier Kauka na quartier Yolo Nord.
nous allons petit à petit vers la fin de cette vidéo. Mais avant d'en arriver là, awa tokomi na rond-point Yolo médical. Rond-point Yolo médical yango wana. Rond-point Yolo médical eza na avenue de l'université. Avenue de l'université yango wana oyo station ya Bongolo na université. À gauche na biso eza commune à Kalamu, en face na biso commune ya Limete. C'est-à-dire avenue de l'université yango nde ezokabola Kalamu na Limete. En face na biso hôpital Yolo yango wana. Yolo médical yango wana. Yolo médical centre hospitalier Yolo médical yango wana. Entrée ya centre hospitalier Yolo médical yango. Centre hospitalier Yolo eza na croisement ya avenue université na avenue Yolo. Na ngambo ya Limete avenue oyo ezalaki Bongolo ekomi avenue Yolo. Awa toza na croisement ya université Bongolo na Yolo. Avenue Yolo yango soki ebimi na Limete ekomi 7e rue. Rond-point yango wana. Très chers internautes, très chers abonnés de 3 Exa Production TV, na ba oyo nanu ba s'abonner, bo s'abonner, bo aimer, bo partager. Tozalaki na avenue Bongolo lelo. Botali du début jusqu'à la fin. Quant à vous de juger. TV eza radio te. Bino moko botali ba image. Merci na bino ba oyo bolandaka biso. Ba oyo nano ba s'abonner te bo s'abonner. Po pesa ba proposition na bino. Ba remarque na bino. Pour un numéro à l'élo, Tosukeli Awa. Merci et à la prochaine. C'est tout jeunesse